Salut très chers internautes, la Pessibinumbote partout au Bozwami, ça dépend Herbolanda Bisso, donc Bambote, na Bandeko Balandi Nyonso, et bienvenue à Congo London TV, votre chaîne. Quand vous avez s'abonner, aimer, partager et que ça la malam mingi. Bonne journée à Lelo, Toyambi, Mama Shakira, la reine Shakira Oboyebi. Mais les lots toyambi na couleur mususu état que femme pour honorer moi de la femme oyo binomoko boyebi il faut honorer ba maman kaka ndenge ezalaka. Là je profite bien de souhaiter à l'udom merveilleuse maman Vicky Mujinga na kati à Londres ainsi que maman Noelanda ya pourquoi pas à maman Mejengoya. Bonne fête à vous le maman ba femme combattante basi ya makasi la pesibino ba bonne fête na bino bisika nyonso bozwami pardon awa tozo déjà na invité na ngai mokwalelo tozo kota déjà na vivre ya sujet na biso. Merci beaucoup vraiment pareil ba ko dali futur maman. OK, merci beaucoup. Tozo kota déjà na vivre ya sujet na biso na kosenga na Montréal azawana donc ozo biso bilili Jonas cameraman le plus jeune. Tozo kota déjà na sujet na biso maman Shakira. Donc nangi oyebisa bandeko bazolanda na minute oyo biso lelo toye la reine Shakira notre tengo entre parenthèses toye OK maman Hélène nani maman Hélène Eyamba. OK, mère de famille, De la famille. OK, combien ya bana tokoyeba OK maman ya bana OK, merci oh vraiment c'est bien hein? Parce que vous avez maman responsable donc charge hein? Est-ce que quoi ça se charge ou en état que maman au Congo vraiment. Mais oui, tant que babengi yo maman, il faut qu'on charge, faut qu'on nyonso oyo bana. Pour babengo maman, il faut que la maman ozali déjà que au fanda déjà na bana. Webi que moi na asala kaka partout, moi na alelaka bombo nyonso, moi na il faut bongisa kende classe, moi il faut ça comme maman complet. Maman complet. OK, merci beaucoup pour la réponse nayo. Là to soko ta déjà na vie ya sujet. La reine Shakira ko yebisa biso moi de la femme pour nayo oswangonde. OK, moi de la femme pour nanga vraiment na zorango moi moko vraiment donc ya esengo mingi pour nanga ezali moi oyo ngai Shakira lelo pe na komi intéressé na miso ya bato lokola Katieuse webi ke tatango kala leba moi de la femme pendeza la ki penda te moi ça zaki penda na valeur mingi te lelo ngai moi tina kati ya Congo démocratique eta que vrai congolais na komi pe na moi valeur ya mutu no msusu eza mama Shakira eta que femme. Ma Shakira, oko yebisa bandeko bolanda biso po emso batu msusu bazana ignorance ba obaye bakate. Est-ce que bon moi si eza âge, bon moi si eza mutu, to bon moi si donc expliquer biso bon moi si wana po batu msusu ba comprendre bon moi c'est anine. OK, bon moi si eza banda ozalaki na libumu mama na yo tant moi ça kindaka kosala contrôle moto bengaka yango ezaka ya échographie quand balobaka ke mama okobota mwana ya mwasi kibo mwasi ebandi wana yo na kati ya libumu déjà mama mebike nazobota mwasi na psychologie na makambo nyonso ke mwana na ngai akobota mwana mwasi mokolo mwana mwasi abimaka lelingien batobolie matoi akomi déjà mwasi. OK, moi c'est ça déjà ti dans sexe donc tu as un sexe donc déjà balobi que za mwasi c'est que bon mwasi c'est déjà mwasi. Mais quand éclaircir biso nazolinga na comprendre bon moi si obiso tozolobela à part sexe pour toza sexe féminine mais bon moi si quand est-ce que moi ça comme vraiment na bon moi si donc na éclaircir yo peut-être na comme kesika yangote quand est-ce que moi ça comme vraiment na bon moi si donc moi si tango asi abotami akoli ajini na comme rapenza moi si c'est ça. OK, âge moi ça comme moi si sauf que moi ça leki âge ya puberté tant moi na moi c'est lekaka na âge ya puberté azwaka pause wana nda imakaina na kibo moi si wana c'est que tant puberté ça maman zo pse ko bimate vanda
sukola avolala na tongo il faut sokola sukola bilamba sukola basani komona mwana mwasi osala bakiteti ya kipuberté azoluka age azoluka modèle ligne ya kozala soki aleki ka puberté mwasi abandi kibomwasi mwasi sikoyo ebandi eza na age oyo mwasi akomaka na kibo mwasi motu ekomi kosala akomi comprendre ke nakokutana na bamibali baza mpe par rapport baventurier po déjà na puberté apase déjà na baventurier ke baventure ya bamibali amoni baaventure mosusu ya mokili donc azwi pause aleki puberté abandi siko age na ye na kage mpe ya kipuberté avec 14 mois soki mpe kobota aboti mpe mwana bomoni ye mwana babali ye mpe makomi nono mwasi bon kibo mwasi eza na kobota te kobala pe te eza maturité. Ok, merci beaucoup, c'est bien noté hein. En tout cas merci pour la réponse au éclaircir biso pour te comprendre babi ki mwasi kibo mwasi eza kobota te kobala te mais soko komi ko comprendre komi mature wana komi na étape ya kibo mwasi. La reine Shakira to kota mukie na musala na yo hein to toucher moi mukie kaka ndenge ezalaka. Est-ce que eta ke mwasi tango bandaki kokolo komaki na étape oyo ke ya kibo mwasi o raisonner lelo musala na sala lelo ngai Shakira nakoma litaire nakoma mutako buda. Est-ce que et posa ki opena problème te poto yebi bisoton dozo kola na kalezaki ke musala ya ba lit to yeba ki migela ki basé na mibali. Mais lelo la reine Shakira zwa courage wana ya romata na ring et komela ki onondeni. Ok, la reine Shakira ntango azokola en tout cas napesaka mingi bonne fête na bamama nyonso oyo baza lelo na mokili nga quand même mama na nga ase akufa ke ton âme repose en paix napesi bonne fête na se ya mabele mpo ye nde asalaki lelo mpo nga lelo nazala la reine Shakira sa ye motu te donc ngai na perda baparent na nga avant d'âge nakola na esengo te ya kozala sans bénéficier d'affection nazalaki vraiment fille moko éparpillée sans valeur, sans position. Le n'est pas maman Leki, le n'est pas maman Kulutu, le bolali na Pongabi, le bolali pas camarade, position négative. La fille âge nanga la puberté, kutani singa bongo, makambo et belé. Dans la réalité, bello passé. Et belé, so mon ta documentaire botala ka na beta mingi survie nanga ndenge na passa qui vit na passa vie na ba position moko boye vraiment o tant que passer mususu ba passa ba vie wana te. Lelo aussi ba maîtrise comme pour ki bo moi c'est là ta siko nzoto mutu e comme siko fonctionner po ba lobi ko ko sala pe maile ya classe moke pe libala boye oza pe maile te na kati libala eza ko tanga classe te libala ezali ko tate ke soki obali ndo comme maile ko leka baso babala te eza na basi mususu babala te. La femme c'est la maturité na mutu ko leka mutu oyo abali donc tant na banda ki sport na ngai tant na banda no na banda kamba na moko na box tant na box besi biso ke pasi pasala ka box te za sport ya mibali tellement na linga ki sport mingi na kanga na basi na époque wana tozaki 3 filles a fille Ambache Hélène Mukadingai Rosette Ndongala Jeannette Mukendi na Mami Katumbai donc tozaki lokola 5 filles na 5 filles wana to bandaki ko potana kaka bongo lelo to bundina oyo lobina oyo tibe ko kabola biso na bapoi na bapoi malembe lelo yo to yaki ko yamba basakina ba Geneviève ba ekoya ba Gati ba ekoya ba Mami Maouwa ba ekoya to yambaki bango tant to yambi to komaki vraiment un peu développer na kati ya masolo na biso ya sport ya boxe féminine lelo na esengo komona di komba ya ba fille na ba fille ba robunda fille oyo di komba ya ba fille ya boxe en tout cas pour ngai était que parmi ba première femme au basali boxe pour nanga na zo mona ngo eza vraiment bien toza valoriser na mois de la femme au ba pesi biso fête eza mukolo moi ça soit qui valeur eza moi oyo basali biso fête monde entier moi surtout c'est là parmi histoire à boxe na ça parmi ba fondatrice ya ba boxeuse oyo baza na kati ya RDC lelo nga Hélène Mukadi lelo na kati ya kati nazali fille ya liboso oyo apporter ceinture ya champion du Congo na kati féminine to lebi ba mama Rita
ba mama Kaba, mama Amazon, mama Chic Rose, ba fi baleka na kati ya kati tozaki pe na katieuse na biso suka na mwana, mama Tete Kasuku la vie. L'époque na bango championnat dame ezalaki te. Kaka pona ko valoriser moi si parité payée. Ba pesi biso parité, ba le bité moi si pas na droit ko ta capable na lipeka. To mundi pe ba komba mingi nyeti kati za sport mixte. Kobunda na mibali okobunda pe na basi ekipaka te ke faut kobunda kaka basi okwa na boxe te sport kati eza sport mixte donc na bundi na défendre lelo yo Shakira la reine ada championne du Congo baza na ceinture ya mboka oyo donc na memaka penda poids ya mboka na lipeka nanga donc ngeza pe bien so yele biso ceinture wana ngeza pe bien ceinture eza na ngo merci beaucoup là je dis de la félicitations ba bon courage on il faut encourager pe ba maman ou peut-être bazaka limiter na makambo mususu musala mususu azobanga OK peut-être ba o banga wana donc sport eza pona biso nyonso en plus sport esalaka ke moi si abeba te c'est ça pona ngai sport esalaka ke moi si abeba te ye bongo na la reine Shakira elle a toujours kaka na c'est très intéressant dans le plus jeune par rapport à sport avec sport on a quitté on a rata mundele soki akoli akomi okolo komona komosala ba entraînement ezongisaka mutu na kibolenge okomona moi komona fi moko boye aza na 19 ans mais so tele lokwa mama moko kolala bapongi pamba kolia lokwa leta zate tafuna matama donc nde erona so okei kobeta ta cut back moi sac moi mbangu okopesa pe ma forme moko boya bien wana encourager ba maman o nyonso peut-être ba mona yo pe musika ba mona ke moi ça so pousse un pembe ne te aza msus makamasi na l'équipe ba mamé belé na gentil pe na l'équipe ba mamé belé na makambo pete aza vraiment makambo pete makambo makasi te en plus très gentil OK ce ko okopesa par exemple pa ba maman wana elonyo ko yebisa bango elonyo ko yebisa ba maman wana ba maman na ko yebisa bango boye surtout na ba maman oyo balingaka koswana pamba ba maman balingaka ko discuter pamba ngai conseil na nga vraiment makasi ezala kaka ke moi ça za moto aza tendre eza rare OK okomona moi si moko boye aza bien oyo asa ko se respecter koute na balabala zo swana moi si vraiment ko swana te nga depuis na koma Hélène Mukadi pe lelo naza la reine Shakira na tikala ko swana te na swana raté na discuter raté. Donc il faut mon abina ko swana eyeli yo mais batu basombi yango pona swana raté soko linge mona kanda na likola ringi na lia alinu makasi pe na chanja ke lonenge za raboete wa likola ringi mais la vie normale en tout cas na za zonga rapena ke take mwasi mama ya bana nanga taka bana nga balilanga fort eza déjà conseil ya malamu bolanda te wana eza musala parce que musala o ya pona ko sala eza yango bo banga na musika te abi aza mama comme ba mama nyonso. La reine Shakira, ndingo pona musala no sa est-ce que vous aurez vraiment temps ya ozo soin ndaku comme maman atoli obima boye occuper bana s'occuper na bana obongisi bana ozo aura vraiment temps parce que to yebi musala oyo sala peza musala moko ya concentration makasi donc est-ce que vous aurez vraiment ba temps na yo pe ya ko s'occuper na ndaku comme maman. Oui, le quoi na benga mi mama c'est que soko yo kuti propre beaucoup mutu te na ndaku on dit beaucoup ti kanga moko mokoti ndako na nga aza bakiti ya kwiki eza ya pembe ifo na sukola yango mpona ya babapaya tout le temps donc nazalaka toujours ndako na ngai ifo ezala propre makasi mpo yango nde epesaka nga valeur ntango nayambaka bato po soki mama ndako eza sali te bakende koba te ko ndako amonaki ngandisa baba te ndako ya mama Shakira très sale bakobate ndako ya papa kingandi eza salité babaka ndako ya mama intel faut chercher ndako eza cher za ba mama donc il faut na d'abord tout d'abord basani no il faut la propre tant na la mukana tongo ngala muka 5h30 na beti kit back nango mona ngo libanda wana na moi sac na ngala beta moi kit back na sali moi ba entraînement na nga tongo na suko sala entraînement na nga tongo na bimisi basani na ngala sukoli na bimisi na bongisi ndako na nga propre soki bilambeza na vandi na zo sukola papa ya baye na kati na sali makambo il s'agit wente na ke wente na bandi kolamba na sala bilamba na nga na zo sala na saka vraiment musala lokola mama nyonso femme congolaise nyonso salaka et surtout pour le moment naza moi musala te ngamo na so travailler musala pona sous na bana ana ndako na bana tout bakende fondation donc na ndako na vraiment sous na bana mingi te donc na mona inutile ya kozala na nini donc ngamo na travail donc bon
curiosité, hein? Ouais. Vous avez une fondation. Dans la fondation Eyatosha de la reine Shakira. Vraiment. Okay. Ils ont ça malam, ouais. Ouais. Donc, vous avez tout terrain. Côté aux autres, il y a maman, il y a 29 bana. Dans la fondation, il y a 29 bana. Binoboki la reine Shakira. Bossa appelle le koulaye, à sa femme exemplaire. Parce que Moussala n'a pas Moussala, mais nakibo mo stozongi nakibo mama aza vraiment mama ya solo ala kisibino ba fort o ya salaka musala te ko empêcher yo soin ya ndaku na yo comme il faut musala te ko kiko pekisa yo ko sala o esengeli ko sala donc mama Shakira ne se ko vanda na église donc ko mako sambele ko makaka na église kuna banda ko banzinzi tant ba bazo ya ba ko condamner papa te ba ko condamner bana te ba ko condamner ka toujours mama yango ndaku ya mama fulani boye salite boye pourquoi ba condamner ka papa na ndaku salite te ba condamner pe bana te ata bana ba komba jeune fille ba gangela bango bino ba jeune fille boye boko bon c'est maman na bino ndaku te ba lo ba te jamais que bino ba jeune fille boye pour na ni bosi soit maman na bino te maman da sa numéro 1 ya ndaku maman nde mutazaka mukolo ndaku soki ndaku nange za salite mapambole kokota te il faut mupepa bien et respirer pour lipambole kota mbongo kota bato malamu ba kotala yo bato pe o ba kotala baza bato moko ba monike oui ndaku ya maman inter eza propre donc c'est ça merci beaucoup ça ka te na concert na musique bien dit na sport te on a église kaka bando kenda veiller oyebite bilamba mobile comme salite oyebite bilamba bande comme modèle nini o mone lamba ah on le ba comme maman hein bola de conseil continue non moi mke na ebike cameraman nanga déjà zo signaler ka to comme dia ko chiter na émission na mais Jonas pesa so mo minute mukie to comme dia ko chiter OK maman Shakira continue conseil ani ko sa pe ba maman malam pour faire réveiller peu ba mémoire ba maman msusu peut-être baza na ignorance vraiment ba maman ezalaka te po ndaku ezalaka toujours ya maman donc ndaku ezaka ya maman ndaku ezaka ya papa te ndaku ezaka ya bana te mona te ke ta maman na papa baswana kana na mema biloko ndaku mama ozo biloko nyonso ake nango c'est-à-dire que ndaku ata papa sombeli yo ba TV yango combien mais lelo si bozana ba tata kozo yangai oke nango non tike nango mais papa mtasombaki dans na minute na bimi innocent donc ndaku eza ya maman donc ba maman obazaka ke akena wenza mona ta kombo somba do de la ka mobali o papa pesa mbo na somba kombo tiens pourquoi yoko kena wenje to moni kombo na ndaku no eza tete na somba kombo pona kombo na ndaku na ngalobi na tango ezala propre po mobali nanga sepela nanga il faut ndaku na ezala ka toujours wana ebisa ba pe faut kokanga maboko te mama pe faut luka il faut créer comme yo nazo ndima nanga bitumba ba betuna sina leki na mission li tout vimbi e ba li tout wana nazula ke ngwata $5 na vimba pamba te na ngaluka makam na quartier te ba mbanga li kofi elonge vimba pona balobaki Shakira abetaki mama kingandi kuna na quartier na point te ngana bundaka na biteke nde na oleka boy bino bibo kuma ko bunda na ba quartier po soki nini non eza musala ngai na bundaka lokola musala na ngai ndenge yo kenda koteka oke bureau ndenge ngai pe musala na ngai zali na Suisse na ngai na kei ko bunda conseil kana pese pa ba mama te bandenya ko batela ndaku na biso mama nda fingisaka ndaku mama nda batelaka ndaku ata lelo ki obeleli nzambe banda tongo chipokwa tu na ndaku no za salite mobali naona basemeki bakufinga yo babenganyo na libalo pe olobike nzamba linginga te nzoka nde bo salite na yo nde salike libala no tamsu lelo ebeba. OK merci beaucoup maman Shakira nayebi ke message est passé na bandeko nyonso o balandaka biso na Congo London TV votre émission chez Franca o eza présenté na ngamoko France ya Kapenga donc tozalaki wana pona bino donc pona honorer bino ba mama pona moi de la femme oyo nayebi ke la reine Shakira tokozonga kalisusu poto solo la lisusu surtout makambo ezali ONG wana tokobeta ngo lisusu malamu pour esala bien question ya suka ona ko senga na yo soki okoki ko dédier bon moi si na yo to moi de la femme oyo ko pesa ngo pa nani honorer penza eta ke moi si oya komiso lelo ozala Shakira pesa o maturité ko dédier moi oyo spécialement na nani. Moi, il y a moi de la femme, Max, depuis les 8 mars, Tikuna, fait Oyo, la reine Shakira, vraiment, on a poussé les bossos. Pona loba mutu o asala ke ngai na koma mwasi lelo yo spécial po lelo yo yango nde leselinga mupepe ya liberté ya nyonso na pesi bonne fête na mwana na ngai la phénomène de Dieu o asala ke na koma mama
oyo mokolo nabotaki ye na okaka mabele nange kuei Vraiment. oyo mokolo nabotaka ye na komprenaki ke lelo nakomi mwasi oyo mokolo nabotaki ye nabangaka mibali nyonso namonaka nyonso eza kaka vanité mibali ebele baza kaka mpona kotrouble bato mponga nabota na age ya mokie donc mwana nanda akomisanga mama mwana nanda asalaki lelo oyo ngai babenga ngai la reine Shakira la phénomène de Dieu trop fière ye moko mipesa kombo la chinoise de la RDC la fille à maman azaka lokola ka ndenga na za ta rami pesa de professeur que maman peut déjà la fière maman donc nazaka fière kana mwana nanga wana pe bébé nanga Toussaint olela ekili mwana nanga ya mobali pona basami bale oyo na boto basala ke na melisa libele bala la pongi na liboko nanga nazala mama ezali Toussaint ekili efuto bébé ya maman ndo ya maman na bango na bébé nanga il a phénomène dédié en tout cas félicitations lisusu ma fille donc nalingaka mwana nga na makasi mwana bapesi yo dédicace spéciale na maman na maman chérie kanda obetelo tolo yo pe zala lokola ye malgré ma zalaka lokola maman ekosala bien makasi wana tozalaki na maman Hélène na plateau na biso tozalaki na maman Hélène eyamba le foot Bernadette ou kombo mulai makasi oyo Hélène et futu Bernadette maman Hélène Bernadette tozalaki na plateau oyo bino boyebi la reine Shakira mais lelo tozwi na couleur abo maman taka ndaku na ye toye tina ndaku na ye mpona kokutana na ye merci beaucoup là je profite bien de dire encore joyeuse fête à toutes les mamans du monde. Je vous aime bien. Bozalaka bino, bozalaka nde bozalaka talaka ba maman nde makambu bango nde ba simbi makambu nyonso. Donc tokoya lisusu bozala brancher quand nde na sabino bo s'abonner, bo liker, bo aimer ekosala kitoko mingi, bozalaka brancher na émission oyo makambu ebele ekoya bokozala décider bokosepela. Joyeuse fête encore à maman Mimi Lolo quand papi ya papa Kennedy. Bonne fête na yo, pourquoi pas maman Vienel Imania Soukami, bonne fête na yo, ainsi que maman Élisée Chibola, maman na Chouchou, maman na Raphaël, na pessimino ba bonne fête, na habité la reine Shakira ko des mois. Libanga moi toi bonne fête na batu na yo. Et ça la kitoko qui vient ngai te dindongala mwana kasavubu te dindongala na kati ya mikili mwana kasavubu wana vie na nga sala ka ke mona ke petit na lati ba maputa boy ko ya ba na ngai petit na nga na sepela no kaso lati lipu vraiment abiso lati no pantalon bi ma no bien so lati ba robe lata ko bi ma bien lati ba varese ne ko lati ko bi ma bien menga penza na sepela kananga kaka soko lati liputa en tout cas vraiment merci beaucoup ya na ngai te dindongala mwana kasavubu ya tongo makasi donc bambote belé la pesi ya na ngai Eric Tola oyo asungaka fondation Eyatosha de la reine Shakira asungaka fondation asungaka bana bitike ata na ebele te na muke na saki ya loso oyo tindaka en tout cas ekomaka na fondation Eyatosha pona bana donc na zongisi lisusu libanga ya makasi na baki epa na ye moko papa Njoli Bokulaka donc papa Njoli Bokulaka mon secrétaire privé OK omoni ye na chaka est privé ya boye donc ya privé ya boye mais privé donc a compte na mutema abimena na mukongo donc mon secrétaire privé très intéressant champion local maboko ya Nzambe petit frère propre na baki ye pe lisusu Gabi e yamba koko ping pong Dieu connaît e yamba petit frère propre bonne fête na maman na ngai oya pesanga kombo moi ça Dieu connaît donc bambote là la reine Shakira na montre photo téléma caméraman Nabiso merci beaucoup de Zakiwana les caméramans le plus jeune Jonas Maza les caméramans le plus jeune pourquoi pas mon réalisateur champion local merci beaucoup là je profite son atiki là ma bé ma casse na reine na pe ma reine maman sociale maman Vicky Mujinga la combattante moi si à solo moi ça ma casse na kata Londres je dis grand merci à toi maman bisous je t'aime bien merci beaucoup na bandeko nyonso bozaki na linga bino mingi obosana baka maman Bella Mokani oh maman Bella Mokani maman Bella Mikamba OK ye wala la reine Shakira le but déjà motema ya champion donc allez dans maman Bella Mikamba avec maman Mila Mokambi bonne fête à bandeko nanga nyonso ma copine privée à balobi ma femme nyonso ya fila Kinshasa pe ya ba na ba catches nyonso bonne fête na bino na part ya la reine Shakira ai
mwasi ya pembe balobi nabengaki ma copine de Lix, la maman de fille, Rachou, la Rache, la mode, la maman